nango perfectionné makambo toboya kilobi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci na communauté 3 Exa Production Mobimba pour un intérêt particulier au besoin accordé na les acteurs de Kinshasa. Merci parce que boza est belé au besoin commenter, besoin partager, besoin liker. Ba émission na biso. Merci pour na observation na bino. Merci pour na oyo nyonso bozo sala. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Soki omoni lupango na bino te, soki omoni balabala na bino te, soki omoni quartier na bino te, komela biso na commentaire. Tokozanga te ko kende ko visiter pe yango. Lelo vlog na biso ememi biso na commune ya Ngiringiri. Plus précisément na quartier Kartoum. Bana Ngiringo toboza wapi bokota bo se manifester. Bo partager pesa sangu na moninga. Namoni balabala na bino, namoni quartier na bino, namoni commune na bino na 3 Exa Production TV. Ndenge tolobaki yango autrefois na ba vidéo na biso ya kala. Commune ya Ngiringiri eza subdivisé na 8 quartiers. Quartier du 24 novembre, quartier Asosa, quartier Djangenda, quartier Diomi, quartier Elengesa, quartier Kartoum, quartier Petit et puis quartier Sayo. Na kotiela bino na description ba quartier oyo tosaleli bino, tosali déjà quartier 24, tosali pe quartier Djangenda. Lelo moko ya babone na biso asengaki totambola pe na quartier Kartoum. Amona ndenge ekoma akenda libanda ya mboka kala, ayebi lisusu ndenge Kartoum na bango ekoma te. Yango kaka ndenge tolobaka, soki okomi na commentaire tokosala effort ya kolakisa yo quartier na yo, okolela quartier na yo, otika kala ndenge ekoma. Bokota TV eza radio te, pesa sangu na moninga. Lelo toza na Ngiringiri na quartier Kartoum. Quartier Kartoum eza délimité na avenue Elengesa, avenue Pierre Elengesa, avenue Nyangara, avenue Gambela na avenue Kasavubu. Bokota totombeli bino bolandi malamu video na biso ya mokolo lelo. Tobandi video na biso na croisement ya avenue Nyangara na avenue Gambela ndenge boko komona ngo. Na gauche na biso eza quartier Djangenda, na droite na biso côté tozo kota nde quartier Kartoum. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV za radio te pesa sangu na moninga kaka ndenge tolobaka. Tozo avancer sur l'avenue Nyangara. Tozo avancer wana avenue Nyangara. Tolongwe direction à Gambela, tozo kende vers direction à Elengesa. Avant to koma Elengesa, tokolekana na direction à Kartoum, avenue Kartoum. Bokota. Avenue Nyangara yango nde ezo kabola quartier Kartoum na quartier Elengesa. Na gauche na biso nde quartier Kartoum, na droite nde quartier Elengesa. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Pesa sango na moninga TV za radio te. Kaka ndenge tolobaka, tozo avancer sur l'avenue
Nyangara na commune ya Ngiringiri na district ya Funa. Balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kalabiso bato iko sanzambe kalabiso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Bosanene tokola kapona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Awa tokomi na croisement ya Khartoum na Nyangara, direction ya Khartoum yangwana. Awa toza na croisement ya Khartoum na Nyangara, botala ndenge ekoma bana ngiringoto bo se manifester. Bana ngiringoto bo se manifester, toujours avancer sur l'avenue Nyangara. Bokota. C'est tout jeunesse en l'élo balingue kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Toujours avancer sur l'avenue Nyangara. Bana ngiringoto bo se manifester, toujours avancer sur l'avenue Nyangara. Bokota. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka,
Le retour à la parole nous est tous demandé. Awa tokomi na croisement ya Elengesa na Nyangara. Soki okei na droite na biso, okei commune ya Makala. Soki okei na gauche na biso, na sens oyo tozokende, okei vers le rond-point Victoire. Bokota, bokota, bokota. Tokoti na deuxième avenue, eza avenue Yingende. Oyo eza avenue Yingende, toujours na quartier Khartoum, a commune ya Ngiringiri. Tolobi commune ya Ngiringiri eza na district ya Funa, na ville province ya Kinshasa. Bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer sur l'avenue Yingende. Toujours pour na kolakisa bino balabala na bino botika kala. Boyebi lisusu ndenge ekoma te. Yango tolongwe na Yingende à partir ya Elengesa, tozokende nango vers Gambela. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Awa tokomi na croisement ya Yingende na Khartoum. Khartoum yango wana. Khartoum ya quartier te, mais Khartoum ya avenue. Tozo avancer sur Yingende. Tolongwe Khartoum, tozo kende vers direction à Gambela. Balinge kaka ki banditisme pe ba via kuta dire. Mama lelo mingi na katia mangomba. Bilingi lelo mingi na katia mangomba. Losombo na bango tambe bisanga libala. Losombo na bango tambe bisanga mabota. Kasi ata moko moko te moko.
kopesa yo mbongo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi bokota bosabone bopartage bolike yingende na bino botika kala yango oyo toujours avancé tolobi quartier Khartoum eza na baveni lokola Nyangara yingende Yangambi Makanza Monkoto Bolafa Njombo Bosenge Lokolenge Momponons Simba Yakata ya Yesu yakala yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bokota awa tokomi na croisement ya Yingende na Gambela tozo kende avenue suivante bokota avenue oyo elandi Yingende eza Yangambi bana Yangambi boza wapi tokoti Yangambi ndenge boko komona TV za radio te kabali solo partager lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi pesa sango na moninga namoni lupangu na bino namoni quartier na bino bana Yangambi boza wapi tozo avancer sur Yangambi na bino botika kala yango oyo tozo avancer bokota
Awa tokomi na croisement ya Yangambi na Khartoum. Yangambi na Khartoum yango wana. Tokoma kotrahi sakutala nsima o. Yesu yo, Yesu zonga na yo. Oluka, babolye. Ya Yesu yakala yo. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Eza na ba remarque bazo sala biso par rapport ya commentaire ya babisika. Difficulté monko toza nango eja ya kozwa ba guide oyo bakotambusa biso na quartier na bango. Soki omoni ke ozana mutu oyo oko confier biso atambusa biso na quartier na bino, contacter biso. Tokozanga te kobenga ye po atambusa biso na quartier na bino, mais pona kolakisa bino kaka ne tosalaka d'habitude. Yango avant tozwa guide biso moko tozoleka na ba quartier tolakisa bino ndenge ekoma, ndenge kaka kombo émission na biso elobaka les artères de Kinshasa. Tolakisa bino babalabala na bino oyo botika kala. Balingili sumu koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toiko sanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Bosanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa toza na Yangambi na croisement na yango na Elengesa. Croisement Yangambi Elengesa yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Tokoti Avenue Makanza. Avenue Makanza yango yo botika ngo kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Avenue Makanza ekoma asphalté. Bokota, bosabone, partager, kabali solo.
Yebisa moninga namoni balabala na bino, namoni quartier na bino, namoni école Otanga, namoni église bisiko banda kosambela. Tozo avancer sur l'avenue Makanza. C'est tout jeunesse en lelo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que toujours avancé sur l'avenue Makanza, TVza Radio T. Awa tokomi na croisement ya avenue Makanza na avenue Khartoum. Croisement Makanza Khartoum yangwana. Toujours avancé, bokota, kabali solo, partager émission oyo. Information comme la moninga. 3 exemples production TV à l'accès-biso, quartier na biso totika kala. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole. Toujours avancé sur Makanza. Prochaine vidéo na biso kaka pona ko sepelisa bino ba abonné na biso tokozala na quartier Matonge 3
tozala na quartier Matonge 3 tozoluka guide oyo akotambwisa biso kuna mais en attendant tozwa guide tokozala na quartier Matonge 3 soki tozwi ye tamien soki tozwi ye te tokotambola kaka na babalabala kaka ndenge tosalaka lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango awa tokomi na croisement ya Gambela na Makanza. Croisement ya Gambela Makanza yango wana tozokende sur Gambela tokota avenue suivante, avenue oyo elandi Makanza eza avenue Monkoto. Awa tozana avenue Monkoto na Ngiringiri na quartier Khartoum. Tozo avancer sur l'avenue Monkoto. Tolungwe Gambela, tozo kende vers Khartoum. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Koluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Tolobi quartier Khartoum eza délimité na babalabala lokola Gambela, Nyangara, Elengesa na Kasavubu. S'il te plaît, retournons à la parole.
balobi balingi nzambe, balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Bokota awa tokomi na croisement ya avenue Monkoto na avenue Khartoum, direction Khartoum ndenge tobenga kango. Tozo avancer sur l'avenue Monkoto, tolongwe Khartoum, tozo kende vers Elengesa. Bokota Kabali Solo. Tozo avancer sur Monkoto. Bana ngiringo toboza wapi bose manifester. Lelo toza na mboka na bino, toza na quartier na bino. Tozo avancer sur Monkoto. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise ya masula kobongolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe misanga libala, losombo na bango nzambe misanga mabota. Awa tokomi na croisement ya avenue Monkoto na Elengesa, en face na biso complexe scolaire Saint-Vincent de Paul yangwana, paroisse Saint-Vincent de Paul yangwana, yango eza na ngambo ya Kimbangu. Complexe scolaire Saint-Vincent de Paul eza na ngambo ya Kimbangu. Complexe scolaire Saint-Vincent de Paul ekangami na wenze ya kale. misi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima Awa tozokende vers
la prochaine avenue. Prochaine avenue eza avenue Bolafa. Ya Yesu yakala yo lipambole Otanga na complexe scolaire Jacques André Vernon okomonango lelo eza na avenue Bolafa. Tozo avancer sur l'avenue Bolafa. Avenue Bolafa botika kala yango wana okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge commune na bino ekoma te, ndenge quartier na bino ekoma te, ndenge avenue na bino ekoma te. Bolafa yango oyo awa toza liboso ya complexe scolaire Jacques André Vernon. Ndenge bomoni misala ezosalema TV eza radio te, oyo image réelle, montage eza te. Tozo avancer sur Bolafa, tozo continuer vlog na biso. Koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé Bokota Kabali Solo awa to commune à croisement ya Bolafa na Khartoum, direction à Khartoum yangwana. Toujours avancé sur Bolafa. Toujours avancé. Bokota. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Bokota
omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te, omoni commune na bino te, komela biso na commentaire ndenge mama na biso moko atindi biso tokende na Kimbanseke na quartier Kutu. Commentaire na yo ekomelaki biso tokosala effort tokende Kimbanseke na quartier Kutu otala babalabala ndenge ekoma. Merci beaucoup pour na intérêt aux accordé na les artères de Kinshasa. Kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Toujours avancé awa tokomi na croisement ya Gambela na Bolafa. Kaka ne tolobaki na gauche na biso eza quartier Diangenda, mais lelo tosaleli bino quartier Khartoum. Soki botali na description ya video oyo tocheli bino ba lien ya quartier Diangenda na quartier 24 novembre où tosi to salela bino kala. Les retours à la parole. Tokoti na avenue Njombo. Avenue Njombo yango wana. Avenue Njombo yango wana. Toujours avancé sur l'avenue Njombo. Okenda libande ya mboka oyebi lisusu ndenge avenue Njombo ekoma te. Njombo na quartier Khartoum yango wana toujours avancé nango. Njombo na bino botika kala yango wana toujours avancé petit à petit. Tolungwe Gambela tozokende vers direction Khartoum avant tokoma na Elingesa. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toliko tosanzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi
Kisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa tokomi na croisement ya Khartoum na avenue Njombo. Na droite na biso susiatu wana bamususu batikango bamususu batikango te. Yen susiatu oyo ya Njombo eza toujours avancé sur l'avenue Njombo. Toleki direction à Khartoum. Toujours kende vers Elengesa, toujours sur l'avenue Njombo. Bokota. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Tozo avancé sur Njombo, Bandeko Balandia 3 Exa Production TV. Tozo avancé Njombo yangoyo, TVza Radio T. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tozo avancé sur Njombo. Awa tokomi na croisement ya avenue Njombo na Elengesa. Tolobi soki okei na sens oyo tozo mata okei ti Victoire soki
okei na sens contraire na biso okei vers makala. Bato ya mokili balobi balingi Nzambe, bato ya mokili balobi balingi Nzambe, balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo. Awa tokomi na croisement ya Elengesa na avenue Bosenge. Croisement ya Bosenge Elengesa yango wana tokoti Bosenge. Tolongwe Elengesa tozokende vers Khartoum. Nyonso kaka po tolakisa bino Bosenge na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Peut-être otinda mbongo babongisa lupango bongo ekoma te, ou bien mbongo ekoma me basalelango makambo mosusu. TV eza radio te, omoko omona eta ya lupango na bino. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise ya masula kobangolaka motema ye toyoka ya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango Nzambe bisanga libala, losombo na bango. Toujours avancé sur l'avenue Bosenge. Awa tokomi na croisement ya Bosenge na Khartoum. Croisement ya Bosenge Khartoum yango wana. Toujours avancé sur Bosenge. Bosenge na bino botika kala yango wana bokota kabali solo. Ebisa moninga namoni lupango na bino, namoni quartier na bino, namoni balabala na bino. Na bandeko oyo nanu basabone te, bo s'abonner massivement. Bo liker, bo commenter, bo partager. Numéro yango wana eza affiché. Bo benga.
avec un ennemi mes frères tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso bato toboyi kotosanda Ce n'est que le Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie Talabiso bato toboyi kotosanda Talabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela olola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo. Tokomi na croisement ya Bosenge na Gambela. Croisement ya Bosenge Gambela yango wana. Na gauche na biso eza Hôtel Gillette d'Or. Bana poto. Bana partout. Gillette d'Or yango wana. Okenda libanda oyebi lisusu ndenge ekoma te. Ndenge pe boko komona bato bazoteka ngambu na ngambu bazoteka bilokos. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon konano. Totiki Gambela tokoti lokolenge poto lakisa bino lokolenge na bino botika kala ndenge koma. Lokolenge yango wana bokota omoni lupangu na bino te, omoni quartier na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire. Prochainement tokozonga poto lakisa yo ndenge koma musala na biso yango wana bokota. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Tolobi quartier Khartoum eza na babalabala lokola Nyangara, Yingende, Yangambi, Makanza, Monkoto, Bolafan, Jombo, Bosenge, Lokolenge, Mompono, Simba na Yakata. Awa toujours avancé si Lokolenge.
C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi akuta dire tokomi na croisement ya Lokolenge na Khartoum ndenge boko komona TV za radio te toujours avancé sur Lokolenge na bino botika kala yango yo toujours avancé bokota Lokolenge yango yo kabali solo toujours avancé si Lokolenge Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Kwa konyae alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Lokolenge yango yo oyo croisement Lokolenge elengesa yango wana lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi
tozwi elengesa po tokota avenue suivante eza avenue Mompono. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Mompono yango wana soki okiti nango okei vers Kapela na biso tozwi gauche na biso tolakisa bino avenue Mompono na bino botika kala. Mompono yango wana tozo avancer nango tozo kende vers direction à Khartoum. Mompono ebima Gambela te, Mompono esuka na direction à Khartoum. TV za radio te, tozo avancer sur Mompono. Tozo avancer Mompono yango wana. otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. Awa tokomi na croisement ya Mompono na Khartoum. Bokota. Tolandi émission toyoki ata histoire mon côté bandeko. Boza na bino na raison tozo luka ba guide oyo bakota musabiso contrairement na ozone, contrairement na njili na bisika mususu oyo tokutana na batu awa tozwi mutu te. Et ceux qui ont confié biso na maboko mutu moko oyo akota musabiso tokozongela lisusu po boyeba ba histoire ya ba avenir oboye ba histoire à ba quartier. Après Mompono tokoti na avenue Simba yango wana. Avenue Simba pe ebima Gambela te ebandi na direction Khartoum ti ebimi Elengesa et traversa Kimbangu.
Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali Avenue Simba yango oyo. Avenue Simba yango oyo toujours avancé. Croisement Simba elengesa yango wana na ngambo na biso eza marché ya Mariano yango wana. Marché ya Mariano yango wana. Tukoti elengesa tokende na avenue suivante eza avenue Yakata. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo Bandeko balandi avenue Yakata yango wana. Bana ngiringoto boza wapi bo se manifester na ba commentaire na ba like na bino. Avenue Yakata yango wana boyebi lisusu ndenge ekoma te. Omoni avenue na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te, omoni lupango na bino te, komela biso na commentaire. Balingi zombe
na biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoki kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posa meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole bandeko balandi ya 3 Exa Production TV tozokende petit à petit vers la fin ya les artères de Kinshasa mukolo lelo kaka ndenge bozomona ngo tozo avancer petit à petit lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé na ngambu na biso eza are Lubumbashi tozo kota sikoyo aveni Mongana Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki tozo avancer sur l'avenue Mongana ndenge boko komona yango TV za radio te ntango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili oyo eza avenue Mongana balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisu awa tokomi na croisement ya avenue Mongana na avenue Elengesa lingi kaka bisewa ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahir sans kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tokomi na Mariano bisika batekaka bameme batekaka bantaba yango wana ndenge bokoki komona yango toza sur l'avenue Kasavubu tolobi quartier Khartoum eza délimité par Kasavubu elengesa Nyangara na avenue Gambela. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo na chaîne 3 Exa Production TV. Video na biso ya mokolo lelo esukeli na Mariano awa bisika watekaka bantaba. Soki okei na Kasavubu tout droit boye keti Victoire. Soki yeso azongi te tokutani mbala sima. Omoni lupango na binote, omoni balabala na binote, komela biso na commentaire. Prochainement, tokozonge lango po toya kolakisa yo. Soki pe ozana mutu oyo akotambusa biso na quartier na bino, na commune na bino, benga biso, tia biso en contact, tokozanga te koluka ye po tosala na ye découverte ya quartier na bino, ya commune na bino. Merci. Tokutani mbala sima kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bon week-end chez vous. Baringili sumu koleka biloko konya alangwe masanga koleka